Shalom, 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 pepe de Dieu, libota ankolo bana nzambe. Nga bino ye seya mati na isu na mokona lelo. Koyeba nini o seya mati azolobela biso na mokona lelo. Alors sujet ya seya mati eza nini? Lelo seya mati ya kotanga te, lelo seya mati ya koteya te. Seya mati aza na sujet moko bapesaki ye na Papa Carlos. Soki tomoni lelo seya mati ya koleka po alobela makambo o parce que eza bakendaki nango na secret ememami na famille lelo ekoma ti pase ya mati alobela yango bapermettre epesi ya mati atanga bakombo parce que mokolo eloka réclama alobi trop c'est trop asili patience pa lembi. Alors na obanda bote na otika tala nga na maboko ya nzambe, na otika tala nga na maboko ya nzambe, pardon bien aimé. Tokanga miso na biso, l'Éternel Dieu le Tout-Puissant, Père, merci aux ensemble bon te kumbama na moni to mama na sala Tout-Puissant za Shaddai. Papa merci pour mon culture au sens na mande kama Yesu le blanc aux ensemble bon te soit de mon cœur za Tout-Puissant za Shaddai. Mon papa za pour la poka na yo. Kumbama na moni to mama na Yesu tambo sana na betien suko bon te. On se quoi message au aja par le message. Amen. Shalom, shalom encore bien-aimé. Lelo seya mati ayeli nini o seya mati aleki. Alors, oya lingala na seya mati Samu TV, to s'abonner na seya mati Samu TV. Oya lingi alanda seya mati to s'abonner. Alors, na cancer ni chapamba avec Jésus. Bien-aimé, ote muto oza ko yo oza ko s'abonner te ozo rater mambabe mamba kitoko. Ba témoignage ezali mambabe ezali. Alors seya mati alobaki boye azolobela nyonso. Seya mati azolobela nyonso ba conseil, ba témoignage pe ba histoire soki pe sujet ezalo pe si seya mati olobela. Alors seya mati azoteya pe azofunga pepe de Dieu misu. Seya mati azoleka so pona makasi ya libota seya mati oleka te. So seya mati oleka po nzambe mutu azolekisa ye. Seya mati alobaki apa bêtise seya mati azolobela nyonso. Alors sujet seya mati ezali sujet ya seya mati ezali pardon seya mati aza na sujet moko bapesi yango na Monsieur Carlos. Eza makambo oyo eza vrai. Alobi seya mati tangu nayeki poto na 2019 nakomelaki na kati ya ndako ya ndeko moko pardon na 2009 tangu na ye poto nakomelaki na kati ya ndeko moko Monsieur Jimmy Mbia Boka. Alors Monsieur Jimmy Mbia Boka aza mwana oyo akoli na commune ya Makala, abotami na Makala. En plus baza balabala moko pardon na Papa Carlos. Aza mwana Makala avenue Manganga. Alors Papa Carlos na grand frère na ye na Monsieur Jimmy Mbia baza ba camarade. Eza pasteur Mbia te. Wana aza Jimmy Mbia Boka. Baza ba camarade. Alors ndenge baza ba camarade tango ayaki tellement aza vie na ye na quartier. Mama bana ye mutu po bande kokenda bengela ye mwasi ne wana ex na ye ezaki pe Papa Carlos parce que aza vie ne po aza camarade ya grand frère ne ba famille vraiment eyebani bazaka bien tout ça. Tango aye poto et na 7000. Tango aye na 7000 alobi no 7000 on asala ngo tema na ye poto sikana ba réalité mona bombango eza te. Azui yango apesi yango Monsieur Jimmy Mbia alobi bombela nga $7000. 7 euros te. Mais $7000. Tango apesi ye. Kopesa pesa ki mbongo wana esika oyo Monsieur Jimmy Mbia azalaki mwasi na ye kombo na ye Sœur Bijou Mosengo. Alors ye mutu asigneki ba papier comme décharge nde to signaka naza témoin ya mbongo oyo Monsieur Carlos ya pesi poto bomba yango. Ayebisaki ye boye basala ba copie ya mituka. Baba kotinda asoma mutuka na ye atinda po ebulaka tellement Monsieur Jimmy aya poto kala aza mwana poto ya tongo ndenge asimbisaki ye mbongo. Pourquoi pe bana poto ya tongo pa makambo alunga te ndenge asimbisaki ye mbongo. Tango apesi ye tellement yaki na ba débit. Tango baye kokoma na ayaki poto na débit baye kokoma na ba mois de septembre.
papa Carlos eki kobungisa papa na ye kaka na 2009 ntango abungisi papa na ye akunda papa na ye te parceke mbongo na ye moto azalaki nango na maboko ezalaki monsieur Jimmy. Monsieur Jimmy mbi ya boka aza mwana komini ya Makala, bana Bumbu bayebi ye, bana Selembao mpe bayebi ye. Po Makala na Bumbu na Selembao eza ba voisin. Ayebani mpe azwaki mbongo wana apesi ye. Tango papa ni akufa kunda papa na ye te parce mbongo wana explication yango ekoma déjà clair te pa monsieur Jimmy. Akomaki soki asengi monsieur Jimmy mbongo, monsieur Jimmy alobi mbongo eza te. Alors monsieur Jimmy ayambaki papa Carlos na Auberville. Auberville wana eza na Paris. Afanda na Paris. Papa Carlos akomela pa na ye na Paris. Lelo monsieur Jimmy alongwa na avenue oyo na tangi na Paris oyo na babala oyo akoma na Meli na Paris pe kaka. Bato pe bayebi Meli yango na Paris bakoki pe koyeba po nga na yebi na ngai ba avenue Paris te. Alors tango apesi papa Jimmy na 2009 aye koperde papa na ye me akunda papa na ye te. Tango baye kokoma na 2011 après un an passé monsieur Carlos abengi monsieur Jimmy baye kobunga na ba contact. Le babungani après baye su ko trouvane susu ba contact na ba 2011. Après monsieur Jimmy mbia alobi ke non na kopesa yo mbongo aye kopesa ye zeya na kopesa mbongo na yo. Papa Carlos a proposé alobi pesa kanga ya ata 500 ti lelo suti ezate. Monsieur Jimmy mbi alobi ke na kopesa yo mbongo wana na Kinshasa na kofutela na Kinshasa. Ya alobi tango ozwaki mbongo nanga ezaki na poto. Mais comment se fait-il yo kondima mbongo wana futango na Kinshasa? Nga na ozona Kinshasa te fona zona na poto. Na 2011 ya kopesa papa Carlos $1,500. Na $1,500 wana ba kotikala na $5,500. $5,500 wana etikala jusqu'à maintenant. Monsieur Jimmy a foutu yango te. Abengi grand frère ya papa Carlos na Kinshasa, grand tiers na ye pardon. Basololi alobi azofutela mbongo wana na Kinshasa. Papa Carlos alobi boye alingi te mbongo wana efutama na Kinshasa nga zwila mbongo na ye na poto. Depuis a proposa monsieur Jimmy mbi ya boka papo baza famille boka. Ti lelo amonaka switch te. Mwasi na ye Bijou Mosengo aza témoin ya mbongo o parce que ye mutu asala papier makambo nyonso batia ye témoin. Ti lelo switch eza te. Monsieur Jimmy mbia boka mwana na ye pe ya mwasi na mwana ya ndeko ya papa Carlos baza ba camarade. Apa kozala ba camarade bango na bango ekolo moko batano. Lelo monsieur Jimmy mbia boka amemi soni na batano. Na acte oya sali toloba. Na ndenge asali ki escroquerie na mbongo ya bato. Alors papa Carlos soki lelo amemi yango public parce que basolola ki yango na secret. Le basolola yango na secret, monsieur Jimmy lelo akoma mutu ya makasi. Famille ya papa Carlos elongolaki makoleke tina famille ya monsieur Jimmy. Famille ya boka. Réaction ezate. Suite ezate. Solution ezate. Andimaki akofuta mais lelo bakoma kodisite na telefone. Sikoyo mama ya pauvre mama ya papa Carlos akufi ayebi sija mbongo. C'est à Mathieu Lobasima. Alors quand tozongi mwa muche papa Jimmy mbia tala ta relation bozana ngona grand frère ya papa Carlos. Tala relation wana. Ondimi oboma relation na yo likolo mbongo. Tala tande bokoma famille. Famille na yo ebandi kokota na ba bêtise opo yonde muto memi bango. Naza na ba preuve na ba photo. Mais nakokaki ko lancer boyete mususu pona respect na yo to batela nanu carrière na yo mwa mutie na arch osali. Tangu yo moko moni eloko ekomi na niveau ebima libanda lingo luka chimia. Mbongo monsieur Jimmy eblokaka vie.
ezalaka na solution te ya komela mutu mbongo. Mbongo wana eza mbongo ebele, aza na droit papa Carlos areklame mbongo na ye. Abundi mutoki noyebi musala nini asalelaki yango na mboka te po aya nango na poto. Soki ozalaki gentil na ndenge propose yo ofute yango ndambu 500 oti mokolo kosila, soki c'était moi ndenge nazala d'accord tosilisa yango. Eza vraiment kitoko mingi te, boza na secret moko boye entre bino na bino ebimi ntina mato ya se ya mati, eza sous secret te. Pourquoi papa Carlos abimisi yango? Parce que ezalaki likambo ya secret. Tant bakomi kobendana na Monsieur Jimmy, jusqu'à maintenant il n'y a pas de réponse. Monsieur Jimmy abengaki papa Carlos en 2019. Papa Carlos a proposé à foutake 500 chaque mois. Jusqu'à maintenant, réponse exacte. Quand on continue 2020, mois passé, abengi sous papa Carlos. Soki nazwi mbongo wana anete me mois passé na koya kofuta. Et ça, un mois depuis abengaki réaction exacte. Papa Carlos asili patience. Yango moni alekisi yango pase ya mati. Se ya mati alobaki azolobela nyonso. Na cancer miti apamba avec Jésus. Yo mutu oza kosabone te, ozo rate makambo bien. Nga na kopesa conseil. Bana nzambe, to bloka bavi na biso te. Monsieur Jimmy Mbiya Boka, esiko ozali oyoka message ya se ya mati. Nga na koloba boye, na bolingo ya nzambe. Pour amour de Dieu, luka papa Carlos, opesa mwata ndambu bosila. Tangu yazo lela pona mbongo na ye, mutoki ezoganga. Mbongo ya mutu egangaka na kati ya bavi na biso. Aza na droit ya koloba comme il faut o nyonso akobimisa pe maloba ya mabe. Poza na mbongo na ye. Oyebi liye mususu ekota na bavi na biso eza ndeni. Omonaka mbongo ya mutu moko yo lia. Ekangi yo ezoganga butu pe moi. Ebandi ko réclamer yo. Ozosala bamakamsu moye simba ezate. Bamakamsu ozosango na vie ezo marché te. Siko esika Monsieur Jimmy Mbiya Boka esika totelemi. Azaki na pi petit na ye asalela ye musala na lupango oya tonga na mboka soki pe sila. So petit lelo batongango asalela ye musala mutu pi petit ne wana oya bande ko samisa kombo na ye ezali Monsieur so na bo sante pona lo ba n'importe quoi te. Mafia. Monsieur Mafia tangu babebani na Jimmy Mbiya aye kopwata vete mbongo ya papa Carlos ekota wana. Alors qui escroquerie pe tozo boya. Tozo lingango pete. Koza pe mutu makasi na bambongo ya batu yango pe tozo boya. Tango za na mbongo mutu soki ezaki nyongo to comprendre tout à fait normal. Mais wana eza nyongo te. Eza mbongo papa Carlos asimbisa yo. Tellement yo zaki mwana poto ya tongo. Alobi simbelanga mbongo o poto sana ngo kopi. Yo zwi mbongo comme nango mutu makasi. Monsieur Jimmy Mbiya. Nga na tanga ya Bible. Mutu makasi ezaka Jésus. To beta tolo na motilo toza te. Na proverbe ebisi biso. Lelo zo yebi oyo koyelo lobi okoyeba te. Proverbe ekomi yango. So bolingi na pesa verset. Lelo yozo monaka oyo koya lelo. Bongo oyo koya lobi. Omoni yango te Monsieur Jimmy. Toluka timia. Toninga to bebisaka ba relation na biso te oyo portela biso eloko malamu na vie. Famille wana ya papa Carlos. Tala ta relation bozala ngo. Tala famille wana nde bozalaka mwana na yo aza camarade na mwana grand ya papa Carlos. Tala ta relation wana pardon. Oningo bebisa onka likolo mbongo. Mutu makasi ezaka Jésus. Ba o ba beta tolo na mochila lelo baza susu te. Lelo tu eko comprendre ka lezala ki ozala mbongo mutu obino ozwango sange eloko te.
tant tu komona esika bitumba ezowuta toloba tokɔta na basuksi bien aimé toye kocomprendre mona ozalaka na niongo moko kala oboya kofuta okoma moto ya makasi niongo wana ebandi oganga na vi na yo eblokelo mpe likambo moninga ti osala mama Bijou Mosengo lingo opesa papa Jimmy Mbiya conseil Mbiya pardon pesa mese Mbiya boka conseil boluka bose débarrasser na mbongo ya papa Carlos azolela butu moi azoreklame eza motoki na ye ekoganga na kati ya bavi na bino na bolingo ya Nzambe toluka timia bana makala ntango bazoyoka makambo oyo ekosala soni ndako oyo tonga na Kinshasa mbongo ya papa Carlos ekota sikoyo soki ndako wana ebandi kobuka na ndambu babrike omoni konde moto ozala perda omona ju mosu ofandika babengi babi fenêtre elongwe sikoyo mbongo wana ndenge ezoganga eza mpe capable akweyisa ndako o fenêtre elongwe o porte evuzamaki o toli esalaki boye o briki kutu ofandika ya boye ekwei parceke bambongo oyo zwa ekota na kati ya ndako wana ntango ye azolela eza motoki na ye eza niongo te asimbisaki opo asala yango likambo yo ozwi mbongo wana na 2011 opesi ye 1500 pourquoi pas te na rythme oyo ozwaki wana ya kofuta falokenoka ya bongo alors nga namoni osali erreur na ndenge okataki lisusu otiki na position sikotala lelo esika ememi bino alors se Mathieu alekaka mpona osala devoir na ye nakopesa papa Jimmy Mbiya boka 48 heures luka mese Carlos bosolola boluka koregle lisusu oluka mwani ya kofuta ndambu donc bozongisa relation na bino mpo eza famille lelo so likambo bokozala na besoin bokutana bosolola botia makambo nyonso na mesa alors boluka bosolola avant ser Mati atia bafoto na yo publike emona yo elongo na yo esambwa ser Mati azala te mpona kosambusa yo ser Mati azaka mpona opesa conseil bokondane mpe papa Carlos te parce que aza mutu na part na ye mpe patience esili etake toza bato mbongo na ye ewumeli eza motoki na ye amoni mpe réaction moko te pardon pa mese Jimmy boka Mbiya yango moni papa Carlos alinga memango pa ser Mati amekana kolobela yango parce que ser Mati azolobela nyonso azolobela to azopesa baconseil na cancer minute avec Jésus azoloba sofi buzoba mais tozofungolaka pepe de Dieu misu ba oyo mpe babungi bazonga na nzela alors yesu azoya bien aimé tolongwa na distraction tolongwa na kozala na baniongo ya bato tolongwa na kozala moto ya makasi oza na eloko moto obi osanga eloko te non esala eloko parce que motoki ya papa Carlos ezoganga na kati ya vi ya mese Jimmy Mbiya boka alors toluka timia boluka pe kimia na famille tous les deux famille ndenge ezosala moi des champs de parole famille ya papa Carlos elongwaka ekenda apana yo ezosala vraiment kitoko mingi te ezomema soni ya commune oyo ozali na aveni na yo aveni nganga wana ezomema pe soni na Bumbu ezomema pe soni na Selemba ezomema pe soni pardon na makala commune ya makala pardon en tout cas lukelango vraiment timia luka vraiment timia na bolingo ya Nzambe luka benga lisusu papa Carlos bomeka kosolola bomeka koswane yango banda kobenga ye o rembourser ye mbongo na ye le reste o etikali $5500 c'est beaucoup d'argent yo yebi commande ezaka mbongo apoto eza pasi alors mbongo na ekuta eza epoto te awutaka nango aye na mbongo na tala ata confiance au papa Carlos ape yo mpe ezongisela ye confiance wana boluka bozala bien oyo nga kaka nayaki napesa conseil ya mese Jimmy yango wana mpona carrière na yo réputation na yo luka mpe kimia bamakambo boye so ekomi boye esisa vraiment réputation alors conseil mpe na kopesa mutu oyo mpe aza na besoin un jour aya poto mpona koevite problème soki oza mwana quartier koya na mbongo na yo te na kati ya ndako ya mese Jimmy Mbiya boka mpo akomelo mpe ka mbongo wana ndenge ameli papa Carlos
akozwa mbongo na yo komi po afuta yo bokomi su kobebana. En tout cas kozala na barankini na bisika oyo uti na fami oyo tika na Afrika eza vraiment kitoko te. Lifo koluka chimia na mutu nyonso koliaka bambongo ya batu eza vraiment bien te. Yango tozomona toza na bapoto oyo mona batu barumelo kotala vi na ye bongo kaka vi na ye kitoko te. En plus omona pe misusu na nzoto bakoma kopesa na basolwanien. Pourquoi mbongo oyo amela batu ntango ye azoreklame butu mpe moi fale mpe nzambe tellement za nzambe le dieu de justice oyo atalaka esika foti eza na raison aseni apesi yo mpe kaka okende nango osisa yango donc nasolanie wana. Alors sikoyo oyebisa yango kokimela wapi lelo so okimi na makolo ya Jésus mpo Jésus aselo basele na nzambe baloba nini oza na niongo moko quelque part oyo kanga mbongo ya bato mbongo wana ekangi vi na yo ezoreklame ntongo midi mpe pokwa. Alors mbongo ya papa Carlos eza na droit ya koganga eza pe na droit ya koreklame parce que eza motoki na ye ya pasi monsieur Jimmy Mbiya boka. Alors luka vraiment kimia bisika ozali eza motoki na ye azoreklame mbongo na ye to like video soki oeme video ya se amati okomi na se donc okomi message toza apona kofinga te toza apona koloba n'importe quoi te donc tozofungola ka pepe de Dieu misu oya lingala na se Matia s'abonner na se Matia Samu TV na cancer mitia pamba avec Jésus makamba kitoko eza bien aimé tolongo na distraction makambo ekoko tia bisolo la te tolongo do tokota makambo ekoko tia bisolo la bien aimé. Alors oyo nyonso alandi video oyo esika oyo ekokomela ye a partager yango atindela yango pe monsieur Jimmy Mbiya boka pardon bisika zali ayoka pe makambo o en tout cas na osenga monsieur Jimmy Mbiya boka ozwa vraiment tana yo na komema soni na famille ya boka te koninga to mema soni na famille osala vraiment kitoko te oluka papa Carlos bobenga na ye bosolola na ye en tout cas kosala bien tala ata bana relation o boza nango nde vraiment bozali oyebi papa Carlos lelo te donc aza vraiment oya yo moko kolinga te ba makambu oyo emema bino kocha ba confido ki mbongo ewute esika liwe ewuta makambu ya mbongo oyo ememaka mutu tina mabe. Alors kolinga te mbongo na bino oyo lelo komi pase ya mati emema bino lisusu na esika mobe kokoma dali na bisika oyo ezala vraiment kitoko mingi te mpona réputation na yo vraiment mosusu ya mati alobela na ndenge moko ya bien to kangi mwa réputation na yo sala tout vraiment obenga papa Carlos boswane bosolola mpona makambo mbongo osilisango. Alors ndenge zana monsieur Jimmy lelo komi pase ya Matia musulobi ekoma pa mutu mususu luka vraiment kimia na kosenga pe mwasi na yo il faut pas kondimaka ba charge mususu pardon eza charge mwasi na yo azalaka témoin ser bijou mosengo kolingaka kozala batémoin na makamba biloko oyo te sikoyo lelo ntango papa Carlos azolela pardon aza na bapreuve nyonso oyo sinya obima témoin ya kozwa mbongo na ye boye eza vraiment kitoko mingi te. Alors ezalaka na bamalédiction mosu ekitati na 7e génération omona na yo moko papa ezwi yo te meke esote ntina bana pourkui eza na mbongo moko oyo liaka take mokolo nango azolela butu mpe moi mbongo wana ezoganga mpe ezoreklame ekiti ntina bana yo. En tout cas na bolingo ya nzambe na beti sete papa Carlos alobi na ngai en tout cas vraiment c'est mati yebisi pena pour amour de Dieu donc na bolingo ya nzambe vraiment esika monsieur Jimmy Mbiya boka zali message yo soki ekomeli yo papa luka chimia luka papa Carlos bobenga na ozwa mbongo opesa parce que ki escroquerie tozoboya oyo sala esalaka te eza mutu apesi yo confiance na confiance oyo papa Carlos apesaki yo yo mpe fale ogarde confiance wana po petit à petit soki omoni ke bozokokonsela yango eloko oyo azali nango besoin te oyebi te naboyi mikumba oyo mbongo eleki ebele en tout cas zwa mbongo na osimba yango yo moko luka nini okosala apesaki yo confiance mpo ede ye mais confiance oyo apesaki yo ebalukeli ye. Alors monsieur Jimmy Mbiya bisika ozali na kosengo vraiment boseswane no na part na yo mpona libota na yo garde carrière na yo mpe réputation na yo boza si place na papa Carlos luka ye na les
reste oyo etikali obanda kopesa yango petit à petit mpo boboma moto ya eloko oyo totia yango na se eloko esila. Luka vraiment otia yango na se, otia na se oboma moto bozongela relation na bino kaka ndenge ezalaka. Alors omoni ke na baparent bayebaki makambo oyo lelo baparent ya papa Carlos bakei batiki bino kaka le même sujet ya mbongo. Eza vraiment kitoko te papa na ngai, esika ozali Monsieur Jimmy Mbi Aboka luka vraiment kimia na bolingwa nzambe. Ngai ayo tata mwasi nasengi yo mpe tata mwasi ya bana take petit sœur take sœur na yo nasengi yo vraiment luka kimia boluka bosolola boluka ndeni bokosala mpona lelo se ya matia suki awa soki nzambe apermete se ya matia koya lisusu. Alors oyo alingi alanda se ya matisa motivi tosabone na se ya matisa motivi na cancer miti apamba avec Jésus. Se ya matia bisolo azalaki nango lelo akotalisa pepe de Dieu mpe oyo akoyebisa bana na nzambe kozwa bambongo ya bato eza vraiment kitoko mingi te. Niongo deja eblokaka vie tolongwa na vie ya bablokage makambo so ezalaka famille te eza mpe mbongo ya mutu moko oyo olia ntango mutu wana azoreklame mbongo na ye yango emema biso ntina mabe omwa mpe lee toyeba poto oyo omona eza na bato ebele na bapoto kaka nde na uti oloba omona rumeli me so otali vi na ye mawa tro pourkui bambongo ya bato alia tellement bato wana balela ntango midi mo osali nini ntango azolela bongo mbongo na ye ozopesa ete ekomi koganga na kati ya vi na mosusu omona asalisi eloko mpa na yo osaleli ye ekomi nyongola kosenge mbongo abokofuta yango. Eza vraiment bien te se matia otika ta na biso ya maboko ya nzambe tokangi misu na biso mpo totika tani tobandaki na Yesu pardon tokosukisa na Yesu mpona leye na suki awa antuka topartage video oyo ekomela Monsieur Jimmy Mbia esika azali alanda video ya se ya mati site mpe na bolingo nzambe Monsieur bisika ozali luka papa Carlos bosolola luka vraiment kimia mpona mbongo oyo opesa ye mbongo na ye mpona lelo se ya mati ya suki awa soki nzambe apermete se ya mati ya koya lisusu se ya mati alingi bino mingi na baoyo balingaka se ya mati oyo balingaka se ya mati te se ya mati alinga bino kaka. Alors au revoir, merci à la prochaine parce que vidéo ezokata na suki awa merci.